Qu'est-ce que vraiment Denis Less aujourd'hui représente Nambo Kanabiso pour un sujet, il y a agression face aux combattants? Païen moko sa babeuse nae, chrétien moko révolté, azoluka ramener toute une nation na enfer, ko détruire bananzambe, ko sil sabatu foi na confiance, et puis kolongola batu na kati église. Voilà, na mona kaza mutumoro aye ko détruire église, réputation à église, réputation pastorale, et puis aye ko désorienter foi, ba pensée kondima ya bananzambe. Comme on est dans la carte, na place à baboite wana, akenda au côté atteint, akio sa playback, ako yemba ki montemba malili. Ezanze mwanzambe te. Akio te ate. Donc akena yeko sa pétage, akena pona ya pétage. Denis Less a un talent et belé au batuta musuba monite to benga ngwata talent parce que ba combattant bazo reprocher to bazo linga ete pona makami bali makamuni kombo ya fali et puis pétage pourquoi parce que aza Moussa Nzambe abimana kombo ya pasteur to benga kaye pasteur le prophète de la nation. Voilà. Mais la kati wana tu as découvrir que papa a pengwa nae a comment nae muta pétage. Alors quelque part ba combattant ba moni azalora anti-valeur na communauté aroya nae ka ko sala buzoba aza sous pasteur te ba ko permettre ete ateya to asala likambo ko songolo pakala loko la pasteur po aza pétage. Tika komba fali tika komba fali fali nenga za na ye mokutu atolinga kabeta concert na potote sala babiloko na oningo salaka mais tika komba fali sala babeuse na yo tika okumisa fali. Merci Bandeko Balandia, le code de bonne conduite. Je suis très heureux parce que mon réalisateur a motivé Ngaï tellement makasi. Ça fait quelque chose de bien Bandeko Balandia, émission le code de bonne conduite. Aujourd'hui, nous allons vous faire une émission. Ezali loko la émission Nyon sauté au biso de ça et la bino awa. Tozo luka moyen to kota lelo vraiment na mozindo une façon il y a ko décortiquer voyage il y a pasteur Denis Less et puis profession, il y a pasteur Nabiso, le prophète de la nation, Denis Less Lelo a commis objet, il y a makambu et belé, napoto, bandeko balandi, ba image, et autres circuler, na ba réseaux sociaux, ba misusu ba monnaie na boîte mabe, misusu ba monnaie na gauche mabe, misusu ba monnaie na makambu et belé, ba combattant pe ba lobby, ba koti kaye kimiate, bandeko balandi, lelo toko luka moyen to décortiquer nyonso parce que le 4 vérités avec le vidéo. Les images peut-être non nos besoins quitter boyoka quitter bolandango awa parce que tu la bino na suka après cette émission à la fin de to luka moyen tu la bino ba image wana et c'est par là que vous allez comprendre bandeko balandi je serai toujours avec Saratola oyo azalaka moko ya bandeko oyo to sala na ye analyse oyo ezalaka apport na biso par rapport ya communauté congolaise apport na biso par rapport ya culture pe mboka na biso apport na biso par rapport ya musala obiso to salaka ya media obino bolingaka na ba op balingaka te voilà na ko pesa ba meilleur fan nyonso mbote le meilleur abonné je vous aime beaucoup toko lugan moyen mon réalisateur surtout le langage moko bon délivre
Ferdinand Bochuale, Bofungulanga, tous Saratola, une façon, il y a quoi ça là, émission Oyo ensemble. Excusez-moi, il y a des abonnés, des fois, quand ceux qui n'ont pas casquette boye, n'a pas chapeau boye, et belé, c'est pélaté, il y a ceux qui m'appellent, mais t'as dit pourquoi dans la chapeau n'a pas sima? Non, ils ont une façon. Il y a Kosala Bokeseni, émission Otosala qui liboso, na Otosali Siko, le col a tout changé, bilambate. Il y a un mot moni to luka kakocha, même et loko moboué, pour signifier que ce n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est un peu ça, mais Natamola nango boité. Sarah, Mbote. Mbote ta dingala pa, Mbote na batu nyos tu baolanda biso na ngonga oyo. Voilà, nakanisi aux 8 ans, il y a kota la réseaux sociaux. La toute première question, na kozalana yo tikotak, Deniles face aux combattants. Deniles, oyo azali pasteur, face aux combattants, oyo bakie loko là-bas, agressé yé. Naza besoin naïeba. Cause, vraie cause, il y a agression. Il y a des combattants et pas des Nilis et Zalinine. Pourquoi moi je te pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le pasteur, voyage privé, qu'on se faire soigner, famille, le politicien également, chaque jour, comme ça, poto loko la changu, musicien également, tout le monde a capé belé, basali, basoué na bango, bazongi calmement. Et pourquoi seulement de Nilis lorsqu'il arrive en Europe? Ba problème est bandit, ba comment qu'on empêcher même ba concert na ye abetate. Denis les saisons ba talent et belé o ba tout am sou ba monité to ben ngwa ta talent parce que ba combattant bazo reprocher to bazo linga été pour na makami bali makamunine kombo ya fali et puis pétage. Pétage pourquoi? Parce que Aza Moussa Nzambe abima na kombo ya pasteur. Pasteur. Le prophète de la nation. Voilà. Mais la katiwana, tu as découvrir que papa a pengwa na ye akoma na ye muta pétage. Alors quelque part ba combattant ba moni azalora anti-valeur na communauté. Aroya na eka kosala buzoba. Aza sous pasteur te bako permettre été ateya to asala likamoko songolo pakala loko la pasteur po aza pétage. Ya mibale ba ebisi po na fali. Ba combattant ba bi balinga fali te parce que moi j'ai suivi une vidéo. Nako accusé bande on a biso ba combattant te mais na tala ki vidéo mo ba ebisi tika combat fali. Tika combat fali. Hein? Fali nenga za na ye mo kutu to linga kabeta concert na poto te. Sala babiloko na oningo salaka. Mais tika komba fali sala ba buzz na yo tika okomisa fali. Donc voilà omi balenga na yebi que ba combattant ba hotelemela Denis Lesi. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui? Nous tous nous savons lit ya ba combattant balitaka pour la bonne cause selon bango pour na mboka na bango o ezo marché bien te. Et aujourd'hui, combat na bango ba dévier yango vers un individu na kombo ya fali poupa et puis s'attaquer aux gens au par exemple ba portaka soutien na bango et pas fali lokola papa de Nilis. Bon, mutu na mutu azala ndenge ya compréhension nga comprendre makambo ndenga réfléchissaka ndenga zwelaka ba décision. Peut-être pas na biso to mona ngo c'est important et pas na bango c'est important. OK. Nazo yakawana na oitali ba anti-valeur na eloko utu ko bimisa ete bango balitaka contre les anti-valeurs siko ba monique pasteur Denis Lesi azali anti-valeur o bango bakoki ko combattre par rapport ya musala na ye na oye azo ko apporter na bandeko na ye ya ba musicien mais le combattant et même ba frère nanga ba papa nanga les anti-valeurs oyo etondi sami na poto kuna na communauté vis-à-vis ya mboka na bango pourquoi ba combataka yango te et ils doivent combattre seulement oyo etali ba musiciens soki ba ki poto. Question na eza bien mais bango mo ba pourquoi ba sala combat na bandeli yango susu tala neti Karashika aza pa anti-valeur aza na poto. Aute ko boire ngunda na kombo ya moko ya ba combattant viewa yambo. Est-ce que ba combattre était? Apparemment combat ne zala pona biso ba ça. OK. Ba on a ta poto te. Na poto ata oza insensé ata oza anti-valeur. Ba osala lo combattre. Combat on dit za ya biso ba ça. OK.
Voilà, Sarah, je suis très content tellement vous répondez bien. Il y a des questions, il y a des idées. Oh, ezo mata na motu na ngai. Nazo lingana kota nanu. Na deuxième point oyo. Justement, en parlant de Denis Lest, c'est un papa, un prophète de la nation, un serviteur de Dieu. Son apport à la nation congolaise. Qu'est-ce que vraiment Denis Lest aujourd'hui représente Nambo Kanabiso pour akoma sujet, il y a agression face aux combattants? Pour n'engager représenter rien, mon aïga le rôle à païen moko sa babeuse nae, chrétien moko révolté, azoluka ramener toute une nation na enfer, ko détruire bananzambe, ko sil sabatu foi na confiance. Et puis, Kolongo la batu na kati église. Voilà, na mona kaza mutumoro o aye ko détruire église, réputation ya église, réputation pastorale, et puis aye ko désorienter foi, ba pensée, kondima ya bananzambe. Voilà. Mais s'il faut parler, il y a Makamuyo Utu Kolobawana, Denis Lest n'est pas le seul pasteur au monde. Oh, il y a des fois akenda quand même vers babenga kabatwa mokili pour apporter soutien à bango. Kotia des fois makambo d'autres pasteurs bazalaka incapable ya ko expliquer na bana na nzambe bazoko salango ndakisa le pasteur Makoso Obiso nyonso toyebi, c'était un influenceur camerounais oyo azali na audience ebele, c'est un pasteur, mais c'est que à ça la na réseaux sociaux au moins peut-être que non quelque part aussi la comparaison n'est pas raison. Makoso est un influenceur, toyebi na caché wana bimela bongo, mais c'est un pasteur aussi. Koza la pasteur na ou pas, toyebi abima bongo. Denis Lest azara bongo ta asali changement. Non mais et ça différent à dire. Parce que au monde Makoso abima bongo. Déjà au départ, pardon maman, on doit continuer. Au départ, il était pasteur et puis ensuite a commis influenceur. Makoso azaki mut internet pende ya babeza suka pas aller là en ba prison. OK. A commis des pasteurs mazamu tababeuse. Mais Denis Lest abima bongo te. OK. Prophète de la nation, chama ina télévision, mais là nini boye Nzondo TV, moto, Pelisa moto. Tu crois, tu vois, tu es bien à ma beauté. Donc, changement nae et que ça la paix, influencer peu ba chrétien belé, ba ça la paix changement. Déjà que le ba question mo lobi nanga ba tu ba benga rapé ba musicien, mais ba musicien ba za ba tu faut ba consulter ba père spirituel et ba pasteur. OK. Si ba musicien ba ya ka faire Denis Lest wana za mabete. C'est normal. Bazo lukata msu lobi ko baza pe na ba problème ba na besoin assistance pastorale. Eza mabete. Mais ya mabeza o tozo mona changement na o ya sali et ça complique les enfants de Dieu. Mais Sarah kakawana na makambu ya le pasteur Makoso question mususu do yelingai. Azalaki beziste muto bezo makasi a commis influenceur et puis ensuite a commis pasteur. Donc nous pouvons se dire que non katina biso tozalaka na ba qualité ebele tozali na makambo ebele on nzambe akoki ko inspirer biso des fois pe pona côté ya bato face à Denis Lest par rapport à option au biso tozanango okoki ko chaye na ngambo nini ou oko préférer na ngambo nini na ngambo ya pétage ngambo ya sapologie ou bien de l'autre côté il y a trop sérieux ya ngambo ya ba pasteur nulle part. Oh, nulle part, Nandine. Kasi nulle part. Donc, je préfère pas. Tu préfères pas pourquoi? Parce que Nini, oh, il y a Osepela Nango Penate, pas, il y a pasteur de Denis Lest. Exact. Makamunio soit Denis Lest, ça là, vous acceptez? Na sepela ne loroté, na sepela pété ne loroté. Ok, merci beaucoup. Azamuto, aza humain. Ok, est-ce que aujourd'hui voir le pasteur Denis Lest na boîte de nuit ou ba vidéo nyonso ezo koleka na ba live na ye azoko sala les gens interprètent que zali bisika boni bandumba bakendaka kuna memetakala non ça ba vidéo ezo eza wana tout le monde. C'est selon toi
oko qualifier acte wana ndenge nini parce que nga nazomona eza lokola une façon ya kokende ya kosala évangile na ye na kati ya boîte pona ko bongolisa bandeko oyo basalaka musala butu bien musala nzoto mitema. En tout cas ce que eza façon wana kaka nde il faut akende ko prêcher évangile ngo ba prêcher ngo bongo ça n'engage que ye na bato bazo croire to ba ondimela ye. OK. Mais nga pe lora naza chrétien en tout cas na misu nanga et lobeli nga pe makamususu. Na misu no et lobeli makamususu ndeti makamunini o de lobeli yo na misu no Sarah? Non, comme on est déjà na kati na place ya ba boîte wana akenda au côté atin akio sa playback ako yemba ki montemba malili. Ezanze mwanzambe te. Akio te ate. Donc akena ko sa pétage, akena pona ya pétage. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
païen tout fait. Mais Sarah, nous apprenons aussi son album qui va sortir bientôt. Lorsque vous regardez cet album, et vous allez peine le coup Mouyanzambe ou bien vous allez juste... Pasteur Sony Kafuta, na boîte moko na États-Unis, akenda otea, kotaka boîte penda, o acteur a filmé, ba patron, ba kotaka, akenda kotea. Ok. Matea na ye toucha Rocky Balboa. Bolanda témoignage n'était pas période à son barra Porsche. Après ça carte de visite à Bengsa na bureau. Et ça na place monsieur au côté pour terre. Au côté pour au racheter ba amabatu. Mais il y a kenda qui concert live ya ki Monjemba Malili a qui au pété. Purement païen. Qu'est-ce que est l'andio tout na ngani? Ceux qui na kati ya album na ye, vous ne voyez pas est-ce que Elo Komo Bouépé de la part de Dieu pour la gloire de Dieu et Koki Kobima na kati ya album na ye? Je ne pense pas regardez. Parce que jusqu'à là tout le monde a ka bolingo. Déjà pour la gloire de Dieu, à salaki ba casting à clip. Il y a un pasteur. Shooting na ye avec. C'est là un shooting te casting à clip né dans l'obéla. Ça qui casting à clip. Ah, dans mon qui na chaîne, il y a frère frère rebelle. Il y a ban Nzambe, je ne pense pas que Michel Bakenda a besoin de casting. Il y a ba fille au baza mabele épolele. Ba fille au baza mutakala baza ademi moitioni. Aroluka musika ta okeka na kati église, ba ser église baza wana. Bosa na bango clip. Ye clip casting aye koluka on a plateau et puis bata ozozwa pirement bandumba à moitié nu. Skoyo na ebité to comme sangisa molili na pole. Or différence faisala entre ba païen na bana nzambe. Sko na ebité nzembwango kombo nzambe pe roza na kati après ba danser à péter ba bini. Je ne pense pas album na eza pétage. Azaka na makamba buzoba ko rompre kana buzoba déjà. Mais le pétage en Christ selon Yemoko. T'as dit on ne se moque pas de Dieu. Suka lango ezala ka bongo. OK. Oko sala buzoba na komo nzambe. Oko boma bato na sima komo nzambe. Oko escroquer bato soit disons za pasteur na sima komo nzambe. Mais suka lango ezala ka on ne se moque pas de Dieu. Ki monje mama Lili. Bolingo eza kitoko kitoko. Nzambe atikeli biso ka bolingo te. Kasi yango nazo ebisa yo te. On ne se moque pas de Dieu. Ça va. On se moque pas de Dieu mais na place on appelle na moni eloko mabe de nili sa yembite. Ouais, yo moni na hote. Bolingo eza kitoko. Parce que Yemoko Bible lobi to lingana, linga moninga non ndenge. Exact aussi compte, c'est là que ça a idée à Nzembo. Acte nini ka po ayembeli mama Tina. Te bongo yo zotala ka acte wane bongo bato ba recruter pour na clip. Otala te. Qu'est-ce que papa Denis Azana a besoin pena ate ya mokili selon toi Sarato? Je ne sais pas, Antéchrist. Voilà, merci. Naza n'a besoin, Nazo pena temps ébélité parce que tu as autre chose à faire. Je sens que tu es vraiment fatigué là. Tu as beaucoup travaillé. RP Tobandi émission Tongo Makas. Tu as autre chose à faire Sarato là. Quand vous regardez Nanion Soana, en tant qu'une chrétienne, vous connaissez aussi Dieu. Vous maîtrisez aussi des fois Makambo Etali Nzambe. Voyage à Papa Denis Lis. Et Koki Kozala na qualité nini selon toi? Est-ce qu'il a trop fait ici avec nous les Kinois? Maintenant, à qui est pour toi qui ne continue comme ça là pétage na il y a aussi la mission à Antéchrist. Il y a un sali na Congo. Il y a un qui ça na poto. A voyager na le roi pasteur. Tu as ça une église ni banda qui ba Francis Tatu a. Ba OK ba Cameroun yena mwasi na ba ke ba tei. Ba OK ne par-ci par là bazo kenda côté aka. Ye ake poto to monika na kati ya pétage. Na ba boîte, na ba photo shooting, na ba chel. Ate ide en église ni. Mais peut-être une façon ya ko évangéliser Sarah. Papa. Maman. Oui, ba Nzembo frère Patrice. Il faut être chaud.
ou bien très froid, ainsi dit l'Éternel. Azawapi. Toboite. Donc ye nabi ya ye kaka côté anaye comme lingaka bandumba mikolo po azaka bongote. Donc côté anaye comme mingi na ngamba bandumba. Peut-être et puis azaka na langage moral obaka naza hypocrite te. Ozana nikasi. Il n'est pas hypocrite, c'est trop clair. Makambo ba pasteur mususu ba sala ngona nkuku. Il y a do sala ngona poisson. 1000 fois je préfère ba pasteur o ba sala ngona kuku de peur que ba désorienter foi penser ya ba chrétien. Au salama bena emena kuku parce que chrétien so amoni de pasteur o mela ba wisko langwaka. Yo ote ya emuko nini ki atika masanga. Ote ngani. Oyo eza misala ya antéchrist. Na suka na apocalypse balobara ba prophète ya lokuta pe bakobima. Eza na misala na bango pe. Eza na batu mususu Saint-Esprit esekima nzamba pesa bango mukongo. Batikala ka na kombo ya prophète pasteur mais nzamba ala asuste asa ela rane bokiti azasi amta ba science. Voilà. Mutu to vivre les locaux, ils ont encore temps apostasie. Ni apostasie. Oui, bah pe makambo ebele hein. Temps apostasie yango. Toza na temps ya apostasie, toza pe na temps enlèvement. Ba pasteur Denis les Siwana, c'est Dieu qui les expose aussi comme ça. OK. Baza bato basaleli ba antéchrist. Antéchrist azalora Saint-Esprit à Antichrist. Il y a quoi annoncer Antichrist. Parce que ce total in apostasie, ton apocalypse, bah signe attend de la fin tout en ango. OK. Qui peut des arrêts au batamate, qui les bien les arrêts au batamate, donc n'y ce comme en normal. Bah tu vas comme au balanat, bah pédo talaïté. Nazo mon ango pas mine. Bambo comme sous de accepter loi wana. Vous comprenez. D'ailleurs so oza pédo za lesbiennes so bois kingundo zo na facilité. Facilité. So e posa na misala wana mi balé pédé lesbiennes oza na succès na monde. Ba tu ba soutenir yo oza na ba branchement bien. So oza mobile moi si ou souffrir le boza na nzambe oza la pas accompagner na grâce à nzambe. Donc c'est compliqué avec ces genres de personnes pour nga za antéchrist. Voilà, merci. Bandeko balandika nde na lobaka. Tosi lisaka émission au boété, il y a toujours quelque chose. Le monde touche à sa fin. Oui. Le monde touche à sa fin. Tout ce que nous voyons, ezali babilembo ya tango asuka. Ouais. Qui est ton maître et qui est ton modèle? Nani oyo on dit mela et pourquoi on dit mela yi? Si vous êtes un enfant de Dieu, même si ton pasteur va coutiller le beau qu'on a na sac, tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. Donc compara kaba fete. Ah, pasteur wana pe na monaki yé na boîte, anga pe na ko kene boîte. Pasteur wana pe amelaki whisky donc nga pe na ko mela whisky. Non. Nous bisonions sotoza créés par lui, Nzambe, notre papa. Mais nous devenons enfants de Dieu. Tokomaka mwana na Nzambe. Et ce n'est pas donné à tout le monde yakokoma mwana na Nzambe. L'important c'est pas d'aller à l'église. L'important c'est pas l'église. Yamutuya ezali Kosambela, Kondima. Le vrai église. Église à solo. Ezali mite manabiso. Et puis peut-être les chrétiens vont contredire ngaïté. Église c'est nous. L'église c'est nous. Ba place to kenda poto kuta na to sangana pona kokumisa Nzambe na vrai terme ba benga ngo ba temple. Aujourd'hui, il y a ceux qui traitent les pasteurs dans le local à Nzambe. Ils considèrent ces pasteurs locaux à Dieu. Ba kopia kama kambu o ba pasteur na bango basalaka même Yamabe. Non, il n'est pas prohibé, c'est pas interdit que frère Mogobo et sœur Mogobo a copié et loko Mogobo Yamala mon pasteur na bango asalaka. Oui, un pasteur azali molakisi
ministre, un pasteur azali modèle, un pasteur azali exemple moko boye oyo tokoki ko bana ko s'en servir na yango na vie lokola Jésus-Christ o azali maître pe modèle na biso nyonso. Na se ya mokili awa tozalaka na denzela. Tozali na nzela malamu oyo ezali nzela ya Nzambe, nzela vérité, nzela ya lumière, nzela ya vie. Na nzela ya mabe oyo ezali nzela molili, nzela satana, nzela ya sodomi, nzela ya kufa, nzela ya ba plaisir, nzela ya ba courte joie, nzela ya des choses vaines, nzela ya ba impression, nzela ya makambo nyonso bino bozo komona na se ya mokili. Et les enfants de Dieu, je vous informe aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le monde est dirigé par le Satan, par le diable. Le diable cherche à dominer le monde par tous les moyens. Le diable cherche à comme égal na Nzambe. Le diable cherche à tout prix à ce contrôle ya mokili nyonso na bato bazo ko vivre na sa mokili. Mais je pars quelque part là. La Bible nous dit nous vivons dans ce monde ici mais nous ne serons pas de ce monde. Tozo vivre na mokili mais toza ya mokili oyote. Nous sommes comme ça. Yango pedo ngomoni aujourd'hui tozala kananzela na banzela o to na banzela misat o tozwaka éducation na vie. Tobandi nanu na ndako na biso o ezali éducation de base. Toke na classe et puis toye na église. Ba pasteurs ce sont des exemples pour nous, des modèles. Ezali ba canal o Nzambe à travailler à partir na bango. Le pasteur, ils ont la facilité, bazali na ba moyen belé aussi, ya komema batu na ndenge ya mabe. Na classe aujourd'hui, si un professeur vous enseigne mal, un professeur na place ya le atie là, na place ya lui atie elle, ça reste comme ça. Elle peut-être au koluka moyen au découvrir en pour au réparer faute wana erreur wana, ça sera peut-être trop tard au kota qui déjà na ma bébé erreur et toni sa mina vie na yo. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le professeur pour aller à la classe biso ba tozui moi grâce ya kotanga au komona professeur a repassé chemise na ye moi bien ateza ya kala alati polo na ya bien pantalon na ya bien moi basket na ya bien soulier na ya bien ezali na tenue exigée parce que vous venez pour instruire, vous venez pour donner, vous venez pour kokota eloko mobi na kati ya ba vie ya bato. Yango donc bomonaka na ba université ezali organisé na ba école ezali bien organisé que nous coûte un enseignant à koki koya classe te na lipapa na sandal à koki koya classe te na chemise et toboka. Pourquoi? Parce que bana bakoki kozala distrait na oya koki komema na nzoto na ye o komona te madame aza atie maquillage atie make-up nzoto mobimba elongi mobimba bakabelo ti na se ya nini. Pourquoi? Parce que ils sont censés ya kozwaka juste connaissance au bazanango ba partager na biso ba etozalaka belève ba etokendaka poto yokola. C'est pareil avec le pasteur. Le pasteur sont censés ya ko orienter biso vers makambu ya malamu. Le pasteur sont censés aujourd'hui ya côté ya biso la bonne parole. Les pasteurs sont censés ya ko orienter biso vers banzela oyo epesaka vie. La vie éternelle, makambo oyo ekoki ko construire. Mais si aujourd'hui vous voyez que le diable a opéré les sous pas ya bandimité, mais le diable a commis ko incarner yemoko na kati ya ba pasteur. Ceux qui sont soi-disant ba pasteurs, mais en soi bazali ba pasteur té. Ici, je parle pas il y a prophète de la nation de Niles. C'est un exemple on a kozwa et nazo koloba avec les enfants de Dieu, ceux qui prient en fait. Parce que ngai peut-être n'a connaissance nango makasité koleka. Mais aujourd'hui, tout ça la constamment que le diable a commis ko opérer na kati. Il y a ba père spirituel na biso, le diable a commis ko opérer likolo, il y a ba pasteur pour la ko détruire bana na nzambe komema bango na mabe. Le diable azali rusé. Mission ya diable na se na mokili ndeko ezali pona ko détruire.
Le diable a pesaka na gauche, a bombi na droite, ou a pesi na droite, a bombi na gauche. Le diable donne toujours avec des conditions. Ndeko, et ça lokola un exemple bête, le lo nanda kuna biso, papa na biso alataka kilote na ye na sens ya mabe, na ndenge akati abimisa ngo libanda. Ayepe afandi. Papa na biso ayaka azui polo, olie liboso, achango liboso, mais abalusa ngo na ndenge asima. Lobi pe bana bakoki pe ko banda kozwa ngo lokola ba exemple ba komi pe ko pratiquer yango et na kati na mokili na kibonzambe déjà mwana oyo akomi ko copier makambu pasteur na ye asala ka ya mabe dis-toi que okomi komikota na kati ya mabe na kati ya libulu. Aujourd'hui diable a ciblé quoi moko boye ayebike na bandimi soki tozo kota bien tozo coopérer malamu te alors nous devons cibler le serviteur de Dieu. Yango lelo bozo mona ba scandale ekoti na l'église. Aujourd'hui, tozo retrouver mokili na kati ya église. Aujourd'hui, yango bozo mona ba sextape ya ba pasteur partout. Aujourd'hui, bozo komona même ba chantre de l'Éternel ba komi ko trouver makambo o ezali mabe ba komi ko trouver yango bien. Aujourd'hui, banzembo o ezali pour adorer Seigneur et comment ekota mabanga, ekota ba dédicace, ekota ba remerciement. Au lieu de remercier Dieu, au lieu de glorifier le nom de Dieu, au lieu de rendre gloire na créateur na biso, mais aujourd'hui bato bakoma ko batama na simankolo pona ko luka moyen ya koteka misala na bango mabe bien. Vous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, tous se mêler na makambu ya ba serviteurs de Dieu te. Ezali très somme, ça trop mozindo tout un chacun yebi alliance taye na Nzambe. Si vous êtes un enfant de Dieu, restez na principe na logique ya ko respecter mebeko le 10 commandements ko tambola selon ba loi. Évitons ya kolanda le pasteur parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont de canal. Et puis bazali obligé te à l'ongoli déjà Péric azali obligé te aujourd'hui. Azali obligé te aujourd'hui lelo à s'aimer et lo komo bwekati na yo ce qui yo opesier pouvoir wanate la vie et la mort ezali na kati ya lolemo na biso pouvoir wana Nzambe apesi biso. Nous devons détruire misala nyonso ya satana o azoko tia pour opérer pour na ko dévier bana na Nzambe. Aussi ces missions na kimia te. Mena lobi ce qui bon ça va na bombi yo petro réalisateur fongola. Est-ce que makam na lobi na kosi olongoli Péric? Olongoli Péric. Olongoli Péric. Naki na contrat. Oyoki molunge makambu. Kaingane ndoki. Non. Sarah, ça fait mal aujourd'hui. Tu es une chrétienne, Sarah, ça fait mal aujourd'hui de voir même na l'église na biso le fille viennent na l'église azito l'union so avimbisi ya ona longoli na ngapi. Non mais ça dérange. Kasi ya ona longoli Péric. Mabina euta na lola oui ba prétexte nyonso dans ce euta na lola okomona fille mo ya néglé bandi ko bina aningisa ka tolo na ye. Tadi non bon yo saka fanyika na tolo ndeni baningisa pe fela. Mais oui. Et puis le cul quand vous prenez ça vous bougez ça donc à la télé aux obine la Nzambe non. On se moque pas de Dieu comme a dit Sarah Tola. On se moque pas de Dieu. Sarah, tu sais, moi ça commence à m'énerver. Yango o monaka na lobaka. Tadi tikanga, makaba de ile c'est mutu passion. Le vrai Dieu. Ya ona longoli Péric. Eza kati na biso. Alongoli na Péric po makambo. Il y a des hypocrites na kombo Nzambe. Mais ce nom là bajouaka na yango te. Bango bakoma osaela ngombongo ka ndenge mona. Nyonso bakoma ne touchez pas mais ouais. Ouais ngo biso tout ba ouais. C'est la Bible qui dit wana ezalaka biso. Nzamba loba faisons l'homme à notre image. Moi je suis l'image de Dieu. Voilà pourquoi mes frères et sœurs je vous dis que le pasteur donc ouais wana au Bible comment ils a ba pasteur te. Ouais c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Toute personne au hasard mon Nzambe a enfant de Dieu. Péric olongoli et non Sarah terrain yango yo makambu ya malonga yango mais les gens ne vont pas suivre ça, ils ne vont pas partager ça.
mais ceux qui ont un honneur, il y a kofinga batu tala banini, ils sont là. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, kokopier yamabe au pasteur nabino asalakate. Kokopier yamabe oyo, mutona yembe la kanzame na linga kaye mingi. Kokopier yamabe na yete, copier ka côté yamalamu na ye. Parce que le jugement devant papa, tokozala chaque motone tumbo na ye. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ato sali problème ya ndenge nini. Ata bo sala kyango na papa na yo na mama na yo. Mais mokolo suka bako sambisa yo moko. Mokolo ya suka. Bako sambisa yo moko. Moi je de larmes aux yeux. Liboso na Yesue. Cette émission je pense tous papa kozala teo. Liboso na Yesue. Un grand merci na ba maman nyonso. Mobali akozala teo. Bosale la nzambe na liboso na Yesue. Ba makango atadi bakozala teo. Mama Bijou Ketani la femme de papa Jean-Pascal Leka. Merci basi atadi bakozala teo. Un grand merci na maman Zozo. Liboso na Yesue. La femme de papa même bakala nzinga. Kopina atadi wana utaki poto akozala teo. Maman liboso na Yesue. Likango atadi Alimani akozala teo. Un grand merci. Liboso na Yesue. Mwana wana zaka na rigini akozala teo. Liboso na Yesue. Ba makango atadi bakozala teo. Bato mabe bango. Liboso bato mabe bango. Lorsque nous sommes en train de ramener les enfants de Dieu. Mais yango tozo ramener. Makamwa malam. Mais tozo ramener. Le makango de tadi vient faire. Bakozala te liboso na Yesu. Le makango. Mokolo na suka. Mokolo na somo. Liboso na Yesue. Likango tadi wana ya rigini akozala teo. Liboso na Mais au monde que non, tu sais que Sarah, je vais te dire quelque chose. Ça c'est les mensonges. Face moi là où on parle, on prononce le nom de Dieu, j'aime pas mélanger ça. Le mensonge, les makango de rigini, toi tu m'as vu avec les makango. Et bon ils sont choqués pour ani. Liboso na Yesue. Basi ya Alimani bakozala teo. Liboso na Yesue. Ankara bakozala teo. Liboso na Yesue. Flat wana ya bon marché okendaka ekozala teo. Liboso na Yesue. Makolo na piscine na peignoir ekozala teo. Le bon Dieu te voit. Tout ce que tu fais. Nzambe azomona yo. Siko na yemba te. Nzambe azomona yo. Tadi. Eza lokola moi. Est-ce que yo ebike moko ya ba frère na biso moko ya ba frère na biso ayaki kosenga le pardon à cause de serviteurs de Dieu. Et moi je suis parmi batu oyo ba servaka nzambe même si nazali na ministère te na église te ministère nanga eza caché mais un jour ministère nous a caché mais un jour on a la chaîne YouTube apport à nzambe na chaîne nous il y a une émission qui s'appelle la maturité spirituelle. Entrez, bakoba, baomona que cette émission est yambaka ni nganga, ni maître spirituel, et yambaka juste le serviteur de Dieu. Bayaka ote hein. Ah non, bakota kaka. Bayaka ça analyse pour pasteur peut bakoma na ba droit. Non, mais les analyses. Les analyses que le pasteur fait. Non, l'émission ça s'appelle la maturité spirituelle. C'est pour aider ceux qui sont immatures sur le plan spirituel. Il y a cause balendi sama. Voilà, ça c'est fini pour aujourd'hui. Bakoda tadi kozala teo. Mbala sima, so que Jésus-Christ a été. Moi si on a tindela kitadi mbongo kozala.